Minute oyo mdenge sala kanga yantuka na miyeba kalisute. Pona kanga maka minute kako kanga minute kako kanga kaka maladi yango sala kanga bongo. Osobela maladi yango malaria yango esikisa nga moto boyi na makasi ti na makolo. Makolo ndenge kata na moto oyo nyonso ezo sala nga boyi. Balobi keza malaria. Okendaki na hôpital. Nakenda ko hôpital ndembongo. Hôpital bekenda kana mbongo na maboko. Na bela kangote na bela kana zaka na bana mibalela boti bana misatu bana mibaleba kufi na maladi oyo nazana ngoka kana zobela. Bonsoir, bonjour, ça dépendra à l'heure à laquelle vous allez nous suivre dans vos maisons, dans vos télévisions, dans vos, à travers vos téléphones portables. Les amis des Mama Africa partout à travers le monde, je vous salue, les amis des Congo Impact News. Un grand merci à tous ces gens qui nous suivent via le groupe WhatsApp, Facebook, dans tous les groupes Facebook, sur les réseaux sociaux en général. Je vous salue. Bayimboka, comme vous le savez, la Mama Africa ces derniers temps, elle est au Congo profonde. Je dis à tout moment, Bisika et Sengetoloba, tocha moi point pour na kobakisa un plus pour na avancement mboka na biso toko salango. Bayimboka tozali précisément na Kenge, na plutôt na Kwango, na province à Kwango, où ezali à 360 ou plus de 400 minutes, plus de 400 km de la ville province de Kinshasa, parce que tozali na mboka mwa mosika na Kwango tope na Kenge mais tozali na kati ya province ya Kwango tokutena mama moko azali elenge mais malade ezali ko frapper ye tokosolana ye ça veut que malade yango ko sala mwa ko kamwa parce que tomoni lo lenge ezali nzoto ezali ko liama toningi tosolola tozora penza ba risque oyo juste pour la population tosolana mama boni. Malade ezotungisa ngana. Mama kombo nani? Miss Beatrice. Miss Beatrice. Miss Beatrice yo kombo nani? Plutôt yo fandi koto nini? Na fandi na Biteko. Oza na Biteko. Oza na mbula boni. Mama moyena ye bango lisusu ezate na koma lisusu na antuka na ye bakango lisusu te. Na minute oyo mdenge sala kanga ya antuka na miyeba kalisusu te. Pona kanga maka minute kako kanga minute kako kanga kaka maladi yango esala kanga bongo. Osobela maladi ni? Yango malaria yango esikisa nga moto boyi na makasi ti na makolo. Makolo ndenge kata na moto oyo nyonso ezo sala nga boyi. Balobi keza malaria. Okendaki na hôpital. Nakenda ko hôpital ndembongo. Hôpital bekenda kana mbongo na maboko. Soki mutu akosungoza zate bongo siko ko na ndenge ni. Ba yo siko yebi ndenge nini que maladie ozana ngweza malaria parce que to moni nzoto ezo ko liama, eza ko liama. Est-ce que ezali malaria ou beza maladie mususu? Eza malaria, maladie mususu ezate. Malaria kaka yango etikisa kanga moto. Non yo olobi eza malaria, loko nini ezo ko confirmer yo kiza malaria. Kasi na salisa ka bagizameli boso yango makanga kango nde loko esala ka pasi nde mutakosunga nga ezate bakisi ezana ngote yango wana na sala kango boy ezikisi nga moto ntoto nyonso. Yo za mama oboti pe bana na bota ka bana misatu bana wana bazosunga nga te basala kana bango te. Moko ya mwasi mibale ya mibali mebe sunga kanga ite oyo moko azana ngisasa moko azana mboka musika pe okoki kozana na idea ya âge ya bana na yo oyo boti déjà natambula kate mama soki na kena musika ndenge na ye awo siko soki na zongi minute na vandi kaka na ndako na bima kalisute bana wana basala kana bango te siko bakosunga na ndenge ni. Bayimboka pona rappel tozali na Biteku tozali na village Biteku donc ezali près de 400 km de la ville province de Kinshasa. Mais maman, obotaki mobali wana yo mon côté obotina mobali. Mobali dia kufa bandakala. Mobali akufa ki ozaki na âge nini? Na makufa kama maladi nazalaka na ngope mobali akufa ne. Mobali pa akufika na maladie moko na yo. Te ye akufa bandakala ndenga nazalaka na maladie nini? To yebi ndenge nini mama ye akufa ka tikalaka na gisasa ngana zongi na mboka pona maladi oyo. Siko mutu akosunga nga azali sute akufa na ye bandakala. Mama ko betela biso c'est vrai que oko senga penza lisungi na bandeko bokolanda biso partout na mokili mobimba.
Maman, bete sono lisolo na yo dans le passé ozalaki ko vivre ndenge nini po lelo okoma na maladie. Est-ce que ça yo moko toza auteur ya maladie autant mususu yo moko créer ki ba problème beza maladie ba boakela zo yebiso mama na melaka soki na melika mwa kisi na zalaka ka mwa bien. Siko kisi wana nde mutu akosunga nga azate. Soki na meli kisi na zalaka ka mwa bien ko mona sanza moko wana bien. Nako solo. Kisi nini kisi wana na melaka kisi wana ya malaria banga basomba kangana yebi ko tanga te noko yeba ngondenge nini mama na tuni o motuna na ngai koko beta so mwa lisolo mukie na passé na yo est-ce que yo moko zali auteur ya maladie te parce que malaria mingi sa rabatu boete mais yo to moni sali obu te na bela kangote na bela kana zaka na bana mibale la boti bana misato bana mibale ba kufi na maladie oyo nazana ngoka kana zobela osali nango mikolo boni bambula belé yango loko zikisinga moto nzoto nyonso siko to na yeba ngo lisusu bambula si eleka bambula na miyeba kalisuta obande ko bela malade ndeke malade ndeke yango wana salinga boye OK OK donc pour na lisolo ezali ke obela kinde malade ndeke tango zobela okangami ndo koya ki na moto nde esala ki eza bongo nde OK. Oko senga nini na bandeko ba olanda yo partout à travers le monde. Mama nana. Oko koloba na bango nini message na yo asuka eza nini. Nazolu ko lisungia sunga ngai po asombela ngai kisi soki nazomele kisi kama bien nzoto. Malade yango esila kisi nde. Kisi yango ezoko coûter combien? Kisi wana ezalaka 1500 paquet moko. Do $10 wana ngana zoli mona kuna $10 yango wana kisi wana za sier Miss Béatrice. Merci beaucoup Miss Béatrice message na yo et yo kami penza lui sidi misone bango design sadia oko loba munoko ndiko oko babiso to yokate nazo loba munoko mboko te nazo yebisa bana nazo pekisa batika makelele. OK, merci beaucoup Miss Béatrice, merci. Est-ce que vous pouvez appeler message na bana na yo? C'est vrai que biso to ko sala par na biso ko sungo mwa muke to zala nango. Mais est-ce que vous pouvez appeler message na bana na yo oyo boti et toi que maman mo boti to zali na mois de la femme, hein? Bébé que to zala na mois de la femme. Sala kana ete mwana mbali oyo azana kisasa mwana muke. Na lobi oyebi que to zali na mois de la femme. O to zala na mois de mars. Mois de mars zali mois oyo zaka dédié to ba pesa ngo basi ba mama yo obota osopa penda makila ebima pono bota bana o boti misato ndongo lobi to zala mois na biso ba mama message ni okoko pesa ba mama nyonso o ba kotala yo na mokili mobima message ni okoko pesa ba nazolo bana bango nini à part ko sunga ba ko sunga yo mais message nini loba nini okoko ba mama toli nini okoko pesa ba mama nazolu ko musungi ndasunga ngai po nazangi mutu akasunga ngai yango nazobela makasi ko sunga ndele ko pesa kanga pasi nazolu ko mutu nasunga ngai ba mama Miss Maria un grand merci les abonnés de Congo Impact News to lobara partout oyo makolo na biso ekotia penza makolo to sala toujours de notre mieux pour na ko sala musala na biso parce que le travail oblige voilà. Bayimboka, un grand merci à vous. Tozali Namboka Biabiteku, à près de 400 km de la ville province de Kinshasa, juste pour rapport à la réalité. Et surtout que Tozali na mois de la femme, Toyambi ba maman, boki maman denga lobby, apesi pasi naye. Mais aussi na même image, bomoni lolenge Namboka Obiteku bazali. Bazali na machine topé moulinte donc ba maman beaucoup na moi si azana zemi ya 6 mois azali ko tout à foufou donc pour na kolba ke machine a azali beaucoup na que il fait très noir bazana couranté donc ça fait trop mal ville munene topé mboka munene boye biteku mais bazali na couranté bazali pe na machine té mais selon quelques informations babeki que honorablement ka somile bango machine topé moulin mais machine ngo et Koufa, voilà, bakosenga penza na bakonzi mboka boka ko kita penza et sika a tozali précisément na province ya Kouango. Un grand merci à vous, un grand merci à Alain qui est derrière la caméra, Alain BCBG balobi na kati ya
Kenge, Tope Kwango. Donc, on continue de tourner la biso. Un grand merci à tout le monde, les abonnés de Congo Impact News, ceux qui nous aiment, Azongi les lotés. Vraiment, bonne fête à toutes les femmes parce que biso toko fêté penza moi de la femme na mopandi oh yobo tenir Mama Africa regarde parce que comme penza un peu rare parce que musala et sali ko benga biso de jour au lendemain tout ça sur terrain au Congo profond. On se verra très prochainement. Je crois que Alain BCB ja ko fumininga bana tout ça entouré na bana awa de bazar de partout. Voilà, merci pour l'assistance na bino nyonso. Vraiment tokuta na bino peut pas na musika te. Merci na bana kini nyonso. To pesi bino vraiment merci. Bye bye.